Euh, chers patriotes, chers patriotes, chers patriotes congolais, mbote na bino partout bozali, nga lisusu moninga na bino, Pasteur Jacques Dinabanza, na ye pona d'abord na féliciter évêque Pascal Mukuna pour un éveil patriotique. C'est vrai qu'il a reconnu que biso en diaspora, tous ont des informations vraiment avancées par rapport à Yabangu Kinshasa. Alors, ce que yo naza ko benga yo poto solo la poto koma na likambo ya soulèvement. Tous ont likambo susute. Pardon notre yoga kiango. Malgré procédure ya kosengi la pardon za ngwana te, mais pour le moment toko landa nyon sauté. Alors pour na tokota na soulèvement de na lobaki na derrière moi totangaki na Bible na Ephésiens 6 14a kuna balobi boye tenez donc ferme, ayez avant la vérité pour sentir. J'ai expliqué que cela signifie. Je l'avais expliqué. Dans le baki boye, cela veut dire que un combattant spirituel, un croyant né de nouveau, dès qu'il ouvre sa bouche, c'est pour dire la vérité. Donc, tous les autres prêchent la vérité. Oyebi évêque Mukuna, ezana batu oyoyo, ba prière na bango ekomi ndenge susu ezalaka. Ba foi na bango, foi penza na bango, eza su penza pe ndenge ezalaka te. Parce que soki obandi kotala makambo ya mboka, ezalaka mwa pasi mingi pour vraiment, même que prêcher, moi j'ai prêché aujourd'hui ba disciple na ngai. Oui, bamoni que na prêché bien parce que naza chevronné na liloba, c'est-à-dire je maîtrise la matière. Sinon te ngamo pa na zena zomona ke moral ezaki ya mabe tango tolingi kobanda enseignement na moni batinderinga eloko moko ya naufrage o bakongolais bakufi nazaki sunga te. Alors ndeko évêque Mukuna tokobosa na manso elekaki ngai pona sengo peut-être ba pardon soki na kamwa na utiliser le moko déplacé, je vais le faire, mais à condition moko ezali kaka oito ya na vérité. To défendre ba tribité, mais to défendre ngana yo mboka. Ngana yo na ba patriote, to défendre mboka mais to défendre tribité. Sikoyo marche soki elingi esalama. To sala marche wana na sujet nini? To benga na Kabila, to pona to benga na bango mibale Chilombo. Il faut être clair dès le début. Pour ça, on a la vérité. Batu nyonso bakoya, en tout cas ekoyinda. Pourtant on a qui population. Ya baninga na biso kananga, o bauta na Angola. Na mona déjà ba kibele. Alors soki natali susu tango Martin Fayulu banaye ko yana kin na bimeno oyo soki to sali biso nyonso baluba na le reste ya ba peuple congolais et vous allez moi malamu. Alors eloko ni tozoluka sikoyo, eloko tozoluka totika ba dispute, totika oyo muluba, oyo mukongo nini, vraiment totika yango poto la mboka. Tango na moni eloko ezoleka na mboka na biso, j'ai beaucoup réfléchi na bi, mais ceux qui m'ont parlé na concert, donc c'est une personne qui a perdu peut-être quelques molécules ya mutunae. Parce que situation ça ngo lelo boye, mutako parler likamo ya musique, mutako parler likamo concert. La situation est intenable. Le gouvernement est inexistant. Nous n'avons pas de gouvernement. Ou alors notre gouvernement est un cadavre, mais un cadavre qui respire encore. Ndeko Mukuna, avenir ya RDC na minute oyo eza na ngana yo ateke basali na nzambe. Na rappelaka yo de remarque indépendance tozwaki basali na nzambe tozwaki yango. Ba chrétien tozwaki yango. Na bayi na oke
Papa Kasavu azaki catholique, Lumumba azaki catholique, Papa Daniel Kanza azaki protestant. Donc muta contester moi zati. Bon. Tout même abatu na vérité. Vérité moi zanini on ngazo proposer yo. Tshisekedi Tshilombo azalaka na lamuka. Ba popularité, population nyonso ya RDC ezalaki na lamuka. Ba itoki na Fayulu, Tshilombo et le reste. Biso tout toki na lamuka. To former qui ont poto gagner to benga na bapaya. Donc à ma connaissance avec Pascal Mukuna, il faut biso nyonso zonga et pas ito bandaki. Neto so comprendre. To zonga biso nyonso na lamuka. Soki yo bimi, lokolo zui idée moko ya bien. Mais eza idée uti pa na yote. Eza idée uti pa nzambe. Lokole uti pa nzambe. Salela ngona vérité. Po loko uti kana nzambe so sala ngona vérité te ya mubulu. Nga ona zo bana yo. Bazo bundisa nga po na vérité. Vérité eza lumière. Et lo ba bundisa nga yangwana. Alors, yo petango ozo ya na vérité, ba bundisa yo. Soki vraiment bimi olobi mouvement na biso ezali poto bengana Kabila na Tshilombo tozonga na lamuka bat nyonso wa mona ngole ko ya malonga. Pourquoi on a une proposition Anna? Je vais vous dire la vérité avec Pascal Mukuna. Pona nini Tshilombo n'a pas l'impérium. Avec Pascal Mukuna, impérium et lingo lobani. Impérium et lingo loba, bref, pouvoir. Pouvoir y a ko gérer mboka. Tshilombo za ngote. C'est ça qu'on appelle impérium, c'est-à-dire que armée za maboko na yo, oyo intérieur za maboko na yo, RTNC za maboko na yo, Kingani za maboko na yo, ensemble biloko na ba impérium, c'est-à-dire pouvoir y a ko gérer pays. Tshilombo za ngote. Alors, avec Pascal Mukuna, ma question est celle-ci, elle est carabineuse. Pourquoi M. Félix Tshilombo n'a pas l'impérium? Réponse na yo, et qu'on peso valeur. Réponse na yo, et qu'on bibiso pe faux pasteur. Surtout, le na luba ke, na baluba, basa nanzam basate. Je pèse mes mots. Yo siko fo la kisaki na baluba basala nzambe bali. Yo siko fo la kisaki oyo ngana lobaki eza lokuta. Basala nzambe bali. Alors pour ngana répondre à ta question ana, mais popularité nyonso ya RDC na ya diaspora bazo la réponse na yo. Parce que yo bimisi idée ya éveil patriotique, excellente idée. Et c'est idée ma bête, excellente idée. Mais tout que non la vérité. Nakolobana boye. Tozana ande komona kisasa komone Henri Magie. Henri Magie a aidé biso. A aidé biso vérité tout. Alors Félix Tshilombo azaki deuxième candidat na biso. Mais ake musika alobi Shadari a bâti Félix. Abi Shadari a bâti Félix. Or Fayulu a bâti Shadari. C'est clair. Il n'y a pas d'autre calcul à faire. C'est clair. Alors, voilà pourquoi Tshilombo Azana Imperium T. C'est facile à comprendre. Même c'est facile à comprendre. Je reprends. Magie Azamta FCC, Magie Arip, petit Langawana. Alobi boy. Félix Tshilombo aza candidat na biso, ay candidat na biso bis. Toke ko zoye na Genève, toye na ye. To expliquer ye, andimi à côté. Tout le cas, tout compliqué la situation à côté. Alors, tant à côté, a signé, a eu ordre ya, Mukonzi ya FCC, autorité morale, Kanambe. Alors, il a précisé bien, alobi na course ya élection, Shadari a bâti Félix Tshilombo. Alobi là clairement, abi pobo yeba.
Mais par contre, Fayulu avait bâti Shadari. Voilà pourquoi notre frère Chilombo n'a pas l'impérium. À cause de la moitié. Parce que Balobina ye yo o gagné te. Tram ta gagné ye wana. Mais biso to tia yete, biso tia yo. Mais ce qui to tia yo, o kozo perum te. Imperium biso. Mais yo kozo pouvoir ya kotambola ko mataka ba avion, ba tapis rouge ko pesa na ba mbote na ba continuer so mukile. Malgré betine na yo, mais o koleka bato batanga o diriger bango sala boye. Mais o kozala sous nos ordres. C'est-à-dire que Imperium était un bon abisso. Évêque Mukuna, Oazol Banayo, Azam Congo. Soki na lobi na yo, Nazam Congo, Elin Koloba, Nanina rappelé le moko. Avant l'indépendance belge, Soko yo ki mu Congo a Soko Loba, Mbalamu Batelemi, Batimatoyi. Parce que mu Congo, Soko Zoloba, Soko Sali, mu Congo Mabe. Mu Congo, il faut réfléchir. Mais pourquoi ça n'a pas bien? Il y a un barbaco, mon Congo est hypocrite à quelqu'un qui ennemi. Non! Mon Congo, mon sani qu'on réfléchir. Mais pourquoi mon toi salinga mabe? Beaucoup la salinga mabe boy. Abomini na mkongo na ye. Toke na ye wapi? Toko suka wapi? Ya o mona bazoka nga ba simo kimbango, bazoka nga ba nemwa datsemi, bazoka nga ba Congo na ba Congo ba kutino. Parce que biso sera toujours dans la vérité. Et puis tant on a ça loba. Combien de fois na belela évêque Pascal Mukuna, que le Messie que vous appelez caméléon, c'est un dangereux. C'est un serpent à 17 têtes. Caméré. Pas si nous sommes Congolais, Ndekonanga évêque Pascal Mukuna, c'est Caméré. Naza pasteur, Yamwa Mukete. Nako loba teli kambu oyo yo nazo mona te na mona ona bandenge nyonso na mona yango pasi nyonso yo alobaka na bino je sais pourquoi j'ai choisi Kabila boki pakeno ko te zonga sima o comprendre lo ni yalobi mais évêque Pascal Mukuna na lingi vraiment biso na yo bato ba féliciter biso ba mona quand même toza basali na Nzambe et que tozo raisonner ngana ko benga yo na ko utiliser ba téléphone nanga même ko nanga cher problème était ngana ko bengo si photo sur la toute la journée sur lango pour soulèvement et na marche yo masiki ate nous ne pouvons pas accepter que batu moko boye ba ko bloquer biso batu ba na kufaka batu ba muna ka banzala batu ba na zane logo moko avec Mukuna tata moko na chaki mukolo wana extrêmement na chaki aza 4 mois impayé 4 mois, c'est-à-dire Chilombo Zawana. Na 16 heures, azomela na madame na bana poto poto. Ndeko moko na France a benginga azolela kaka po amoni image ya ndeko na ye azomela poto poto na 16 heures du matin. Ndeko na chaki téléphone te de vraiment de tosongaki. Même ba vers même ba 50 euros nga okende. Alors, ndeko nanga Pascal Mukuna na lingina cha extrême moko landa muke. Pourquoi ne zo bande wana? C'est parce que bande ko bazana poto bazala qui avance. Il y a bien information makamusus sur l'état ya mboko. Mais na moment biso tozalaki na information na te. Bango siko bazaki okanise que biso tozali bien informé tozo boya wadere na ndenge bango pe bayebeli makambo wana. Zo sere bino pardon toye ko information na retard. C'est pour ça que nous avons battu bezoloba bon kala kala nyonso wana bon kala kala nyonso wana kala kala nyonso wana makambo tozoloba to ibaki yango te biso tomona kisi sabidimbo
lamusaka bakufi to yebisa mutu kele muka tomenaki yo fi dire mpo bato baya nzoka tokometre fale tozala ta na mobutu na biso toya kokende na ye ti makambo ya kubonga na nsima mboka ebebi mama Gisèle na boye ya afudel afudel pelela ya tomonaki ata minduka malonga bayaki nango te tomonaki ata basoda malonga bayaki nango te kaka nzambe ndenge balobaki nzambe aza na makambo na ye soki ezalaki ya koyeba afudel alingaki akota awo te afudel alingaki akota awo te nalobaki na fape lere bakomi awa fe papa Etienne atuni ndeko na ye ndeko Pascal Mukuna toza naza obligé ya kolongola yango mpo tozonga so nsima te na ba afdel na banani tout ça sikoyo tokende mpenza na ndenge ya mbangu na ndenge vraiment ya mbangu Pascal Mukuna tala biloko na kolakisa yo nayebi te soki oyemona na bien ozomona oyo ba congolais omoni bamosusu nde bazolela ba congolais bauti kokufa na mai eza ya lelo voilà donc nakokotiela bino kamwa moke boyoka moke ndenge dis. Ouais, j'étais en train de dire que sur ces images, c'est des personnes qui viennent d'arriver en Europe. Bon, les camotés ont la yango. Batu bautaki Grèce et tout ça pour Baya. 4 bakoufi. Bazaki 27. Owana bozomona wana eza bilongi ya bandeko na biso ba congolais bauti ko kufa. Baza ko kufa pona congolais passe leki na mboka na ye. Passe leki na mboka na ye, passe leki na mboka na ye. Donc bandeko nalingai na lakisa oyo ya ndeko azolela o mususu kuna azosambela voilà. Alors ndeko Pascal Mukuna omoni eloko wana lakisi wana omoni bilongi ya ba congolaise akovanda suna mboka na ete congolaise mutako akovanda suna mboka na ete kokima mususu wana kufina mwana mususu asauve na mwana mususu azosenga merci pa nkolo mais jusqu'où mboka oyo etondi na richesse ndengo wana bato bakimbaka na bamboka ya pamba bamboka ya Grèce. Alors tofandi to mibali te na banzaki avec Mukuna bomona kindenge ba congolais balakisaki na Bercy awa ke baza mibali bayi me biso tolandi loi yo lingite tolakisi no mibali ali botala mosiko. Alors avec Mukuna na zongi susu pourquoi Félix Tshilombo n'a pas l'impérium? Alors ce que répond à la question ana sikoyo yo lokola ye azan imperium te Tshilombo ake a signé bakor mususu a signé ki aye bakite et puis oyo nani oyo Caméléon il a imité la signature de Tshilombo dans ba document belé. Alors Tshilombo s'est retrouvé tababe à sa soeur kabakolobate talande batinda ki aya na Angleterre kolobake ba banyamulenge baza ba congolais tango batindi ye ayebite na sima mukongo bango bakosala parole wana nini tango alobi yango ba interpréter en français ba interpréter en anglais et puis que le président de la République a accepté que les banyamulenge baza ba congolais. Alors ndeko Pascal Mukuna ko compter et le côté na Félix Tshilombo ko compter le côté poto libérer mboka tozo tribalisme to bomba yango de côté to sala tout to bengana na Kanambe na Tshilombo bombale parce que Tshilombo ninga zawana yo na ibisa yo omoni biso sala ba délivrance ngana yo so sala délivrance ya Ndoki
soki ayeye moko ako risque ba bomaye bana mike mais soki bino boyo pa na ye tokolongola yango to sala ka tout to longola yango Tshilombo ndinga zawana ako koloba te ke bosala nini mouvement auto zolo ba wana Tshilombo koloba yango te parce que le bionka ba ko bomaye parce que il a signé des accords. En plus, il a conclu un pacte avec le diable. Quand on conclut un pacte avec le diable, vous devez respecter les normes. Donc, ndenge ya zawana akoki kosala eloko mokote Tshilombo. En plus, tangu ye a signé babiloko nyonso wana. Soit ça qu'il faut pas onga boye ngaibo de toute façon dernièrement banya ko bana babima écoutez Tshilombo soki yo lingi ko désister ozong sa mbongo de josozui or mbongo Tshilombo azwa akabola na famille na ibali ali yango Tshilombo azana place ozwa mbongo te parce que ministère économie na bango ya budget ya finance yani ezana maboko ya Kabila. Donc yé ba pesa kaye mais yé azana droit tende Kabila zali na bimisa 25 millions na sala yé azana droit wana te. Ndeko. Donc, en définitif, Ndeko, évêque Pascal Mukuna, yaka ko pesa biso réponse moi malamu que tout ça le veille patriotique parce que yé azana imperium T. Alors, pourquoi azana imperium T? Vraiment faux à la claire. Moussa n'a pas clair. Azana imperium T, mais pourquoi azana imperium T? Parce que bah tu faut pas comprendre on le bango na lingala qui Congo yebite on le bango pena Chilubo bena Swahili pe bah tu vas comprendre que te tant to vandi bah to poto bazalaka na avance ya information alonga na za contact na pasteur Jacques Dinabanza azana Paris yé pe azana avance ya information à livrer bisango et sa vérité yango to zomona ke mukunzi azana loko ya kolobate. Alors pour ce faire to sala nini il faut sikoyo soulèvement na ye na Kabila dehors. Parce que toko sala soulèvement te sto yebite soulèvement te sala pourquoi? Il faut to yeba to sala soulèvement pour nini? Ba tu faut ba yeba to sala soulèvement pour le départ ya nani et puis na Tshilombo na Kanambe. Alors wana ko benga bata IDP sur bité mboka zo kende. Tozonga biso na nyonso na lamuka ezana ngo lisumu te. Eza lisumu te. Fayulu za Congolais. Fayulu za Congolais. Ngana za Congolais. Yupo za Congolais. Ezana ngo lisumu te. Tozonga biso na lamuka. Évêque Pascal Mukuna soko sale loko wana diaspora ko betilo maboko moko na banzi un jour ko bien pe héros. C'est-à-dire que tutiki mukili balabala musupe batiango balabala avenue Pascal évêque Pascal Mukuna. Il n'a pas de ça gagner. Donc, soki biso nyonso to komi mutu moko baloba ba Congo bangala ba kivusie banani biso nyonso mutu moko Kabila okini na ye namba ba kamere ba ko kima ba ko tika boka wana mais bango ba na système nini ba ko diviser biso évêque Pascal Mukuna la Bible nous dit, je crois dans Marc 3, 24, une maison divisée contre elle-même, et cette maison court à sa perte. Parce que vous êtes divisés. C'est pour cela que nous avons ceux qui ont une indépendance. Parce que Abakwa est uni. Alors, tant que le monde va comprendre que Abakwa est uni, a outi Kwame Nkrumah va expliquer que t'es tika kosenga ba nini ba indépendance ba boîte de nuit ya kobina na omela masanga senga indépendance oyo ya pays oyo kasabu azo senga tango comprendre ki yango azonga ki to komi ini bato ba comprendre te ba moni na imika wana azolo ba ba indépendance ba oh mais muto ya binaka muto azaka contre indépendance mais ndeni ya bandiko lo ba yango c'est à ce moment là que kasabu ba yaki a juillet ba longoli musala abizwa mbongo kenina installer ville que c'est la publicité indépendance. Divisé, c'est pour cela que bango bayebi que peuple nyonso oza divisé à ça quel côté.
ndeko tala bato baza kokufa tala bato baza kokufa bino boya concert boya kobina mais ça c'est de la sorcellerie tala ba so Alexis bino siko baza kokufa bino boza kobina nani azosala bino ndengo wana Kanambe Kamere Kingandi bazo biso bazoba on dirait to tangite bato wana bato ba Kamere biso to tangisi bana mboka na biso Kamere atangi na kisasa biso to tangisi bango do ba koleka ba kolela mayele te mais pourquoi lelo ba mona neti ba l'équipe sur la mayele pourquoi lelo yo bango fo mona neti ba l'équipe sur la mayele Kamere na mboka mususu Kamere ako exister susté landa Kamere bien bon mona omoni siko ninga sali akeko kota na bureau ya Chilombo. C'est lui qui gouverne, hein? C'est lui qui gère le pays. Ngana lobaka saraka vidéo mon abime Chilombo ndeko na ngai. Pourquoi tu es lion na katia bureau? Jamais bachaka lion na sac bakota na bis. Bachaka mboa. Mais yo tu es lion ndenge nini? Alors, suite à ce que les loyons, Chilombo est envoûté na premier degré. Donc, délivrance à Chilombo est pratiquement impossible. De toute façon, délivrance sataniste est raté. Délivrance il y a sataniste est raté. Délivrance à sorcier il y a oran est raté. Je suis chevronné mukuna weba muko mususu. Donc ndekona mukuna nazo peso ba félicitation nzembe ndenge nzambe a touché yo na éveil patriotique vraiment na commission. Mais si ko éveil patriotique yango toke na vérité. O leka o banda koloba makambo oyo ko senga ke marche yo semaine prochaine to télémina soulèvement. S'il faut to tinda ka bambo pour battu subali ya katoko sala yango. Mende soulèvement ko calmer. S'il faut marcher banda kuna tina kingakati. Ko marcher hein? Même si ba mindele bazana simana ye. Mais comme à un moment où on vraiment que non, cette fois-ci, on peut injustice, au moins on va bailler, va soutenir. Yon di ki mobutu, ba tona ba otikaye. Mais souka nango, ba tikiye, ba pimele mi visa ya au fanda au faire le Maroc. Mundela za mutu moko atalaka, mundela atalaka subo so telema, ba to ezo eko refese, au moins ba rezoyer. Alors, ceux qui va zuyer, ceux qui muluba musubu dans la président, ou bien pour pèse onga, problème ça. Où est le problème? Bo pesa mo muluba mo boy to pesa onga bo lukika tribu moko eza minoritaire na kati ya mboka parce que soki bozala ba conflit pouvoir ba pesa ngo na tribu o eza minoritaire parce que akoza kale mo sa tribalisme yate faut comprendre ba kamibele. Alors ndeko faut notre galère pour kalater voilà na 3 minutes donc biloko na zana ngo na kotia ngo pété pour ko servir na rien pour ba makambo to zana ngo est très très important. Donc, ngai lobby na banzi na kobenga yo to kana kama loko yo ya quelques minutes. Jamais cessé de parler sur le détournement des deniers publics. Et maintenant l'opposition républicaine légitime relève au peuple congolais que M. Félix Tshisekedi, chef de l'État, s'est lancé dans le pillage de minerais, cuivre, cobalt, lithium, or, etc. en créant des sociétés parallèles et fantômes privées pour lui et sa femme, ainsi que ses frères et beaux-frères, au profit de leur famille et au détriment du peuple congolais. Et ces membres des familles sèment la terreur aux exploitants miniers. Le président de la République, Félix Tshisekedi, et sa famille ont pris la Gécamine en otage. Et aucune autorité de la Gécamine n'a un mot à dire devant cette famille. Intimidation, arrestation et révocation de tout celui qui s'opposerait à leurs ordres illégaux. Menace. Les autorités politico-administratives du Grand Katanga de leur laisser la voie libre et de rien dénoncer sur cette situation insupportable. C'est pourquoi l'opposition républicaine légitime dénonce avec courage et met en garde le président de la République, Félix Tshisekedi, et sa famille par rapport à ces pillages des minerais au détriment du peuple congolais. Voilà. Alors, tu vois, tu as sauté. Nazana mobile. Nauti, nazom, ndeko nga mukuna, ngazo mona pasi en tant que pasteur na diaspora awa.
soki lokola sikoyo toza na base 2h quelque non 1h34 soki na lamuki na kanga téléphone so na lamuki ah faut mon abeiloko da vers c'est-à-dire bato batindi nanga moko so na beti siko boyoko 44 messages nako boma yango lobi na ko lamoka ba 50 messages donc ceux qui n'azaki pena molimo santé te pona prêcher ne linga zalanga peka moi passe alors ndeko nga Félix Chilombo nako benga yo soko komi moni lango te ngai nako benga yo pona na ibisa yo ke lande loko wana et puis les kanoki poto banda mbangu soulèvement donc ezana makambo ona bana koyebisaka yo na ndenge ya malembe na ndenge ya bakode to bana sona yo mais na suki wana téléphone nanga ngona bosana ki ngana bomba keloko te ngaza mkongo na bomba keloko te téléphone nanga ezali 0651 03 9089 ndeko Pascal Mukuna numéro na ngai ezali 0651 03 9089 pona mboka na teki molimo donc nako bomba numéro na ngate soki bako zongo kuna ba caméra ba kanambe bango tout ezolo bangelo ko mokote naza mu Congo en plus naza 10 secteur ya Mongolwala donc biso ya Mongolwala to banga na biso ko mokote voilà ndeko évêque Mukuna nzamba pambola yo vraiment ok liboso ni loko oyo nzambe atelemisilo ngape na ke liboso nyos to benganaka poto yeba ndenge nini toko bute bato wana dehors o ba ye pona peuple amona pasi ndeko Mukuna est-ce que yebiki na Kinshasa so ke pozo traitement il faut yo muta malade otika ko somba seringue na yo bo soki sikoyo ozali déjà l'agonie o somba seringue ndenge nini po bacha batala tension na nzoto na yo il faut futa na hôpital tension po batala yango faut futa et biloko ndenge wana ça ne va pas bato bazo kufa combien par jour bopito nyonso eza infiltré na ba docteur rwandais ougandais burundais et belé bazo boma peuple azo kufa partout c'est triste hein peuple azo kufa partout donc to longa ki tribalisme tozwa muluba ndeko tozwa mukongo kivusien biso tozala mutu moko vraiment cette fois-ci tozonga tala combat ndenge ezalaka avant nesengo mais lelo ekomi ba combattant oyo kala bazo défendre bazo pona nani non tozonga mutu moko merci nzambe apambola yo à la prochaine occasion merci.